Zeka na makambo oya yekoloba. OK. Yesa beti déjà. Yesa leki déjà. Mais ça na batu o batikali faut ba beta, ba pe na besoin ya moi ba ça la promotion na ba kota sikope na distraction. Donc moi je pense que c'est ça mais batu o bazo silika ba na ba ngwa pese musique za la ngwa tout à fait normal. Ba gola muso ba se plana ngote parce que ba ngwa ba sona. Ba mona on mebiso to so na affaire comment il faut ba so boy. Netinga place moko na zaki vraiment d'accord tema muke pona de la on est na ngamoko. Net mamba héritier fala betango car en fait parce que héritier chaque fois ce qui ba lobi comment bataille comme na kenana ne mabe ponga na mona déjà fali na Côte d'Ivoire ba tunaye combat faire abo yangote na Côte d'Ivoire émission moko va ça là journaliste on a biso il te pose des questions yo le baraka rien une fois ou deux fois trois fois ba tunye kofi et le nini fabriquer ça dans fois bak ça rien bon faire albi rien bon coffee albi rien trois fois tu vois donc moi je pense que ça dans sens en donc ils ont la mode vraiment ya gravité mais tellement biso peut oliganga ba polémique comme ya makamala bandenge belé même les gambes ça normal après faut ta la ba page fait ba on peut faut balia ba YouTube on peut pas kota makambo ba zoma matière moi choqué kota donc faut pas que na on kana ndengwana ka en tout cas pendant eloko mabe ça na ngote. Ils en ont monté vraiment pas après tout ennemi hein ils ont comme guerre d'esprit donc voilà. OK, merci beaucoup être vivant, force à toi, merci beaucoup. Force à toi mon frère. Christ Joe. Hein, fais-moi micro. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, na sepeli ne pesinga liloba na linga ki juste na intervenir ka muke parce que na landi batuto baleki balobi na bango bien. Muto lobi mabi azate. Parce que biso tout Hollande émission wana mais ce qui est vrai on a ko senga na batu tout bo baleki wana ils doivent comprendre une chose que même dans une famille batu nyonso bazala na compréhension moko te batu nyonso bazala na langage moko te chacun a sa manière de voir les choses ou de concevoir les choses on ne peut pas condamner l'autre parce qu'il agit comme ça ou parce qu'il a fait ça alors par exemple en est une famille ya ba Gaulois Batonion se besoin entouré faire rigolo, balinga musique a fait rigolo. Tout le monde ne réfléchit pas de la même manière. Il y a des Gaulois, il y a des gladiateurs, il y a des ceci, des cela. C'est-à-dire que ils ont battu tout pas si, ils ont battu tout le monde ensemble bah si ma musicien. Alors s'il y a aussi un camp aujourd'hui qui n'était pas content de ce que papa arrivé à Sali ou bien parmi les émissions à lobby et c'est vous devez les aussi comprendre. La seule chose beaucoup c'est ngabatouana eza pour ne pas outrepasser, il y a qu'exposer l'idée. Kobada kukitisae, kufingae, ce n'est pas une bonne chose. De ce côté-là, nous ne sommes pas tous d'accord. Mais ils ont aussi droit de réclamer quelque chose. Parce que le monde de la musique, il est tamboulaka. Le monde de la musique, c'est église. Il y a des noms, moteur malade. Oui, moteur malade, c'est la nature ya moto. Mais quand vous venez dans le monde, vous devez adopter certaines attitudes. Kotanga ba kombo ba toza nango mabeti. Ah oui kotanga ba kombo na bango mais oyi ba interprétation bi marasima. Ba luka tambola na ba TikTok, tambola na ba Facebook lelo. Au moins na interprétation ya bato wana o atangi wana. Ninga bazo kitisa l'idée wana. Donc vous devez aussi comprendre quand musu et ses pélités que non baza na raison. Ba obi moni ke mission eleki nango bien. C'est comme ça. Et puis ça la bandenge musu so kotanga ba kombo ba wana. Si tu veux donner la force à ba wana, il y a beaucoup de manières au copé. Tout le monde a mon pas au la bilo wana. Mais quand tu commences à citer ba combo, papa arrive à citer un combo na nenga bien. Mais bango va comprendre na nenga mabe. A sengi c'est l'effet. Ada yuma. Ndeko nani? Ndeko Chris, nane so que papa va tenir comme na nenga bien. Obi? Nane so que papa va tenir comme na nenga bien. Te na lobby. Na nenga tangi azana libre parce que na bango problème te nenga mère na biso mo auto lo ba place wana. Papa pas qui est émission ba te be ba olandango pour la sakaza leader azan esprit leadership donc leader artiste congolais cause la télé à la TV Alex Mkilike na problème artiste non. Exactement. Moi j'appuie ça. Aibelo kwa sali quoi, aibelo kwa sali. J'appuie ça. La on a bando loba pour ne pas condamner sur l'autre camp parce qu'il y a sali ango na ndenge ya malamu mais tebi mon na musique nde zalaka. Ozo mona ya ndenge moko tanga ba komba batu wana. Ozo mona ya ndenge moko boyi. To boyi te donc mais pour terminer moi, je voulais seulement demander de ne pas condamner l'autre camp. Kosenga banka ba fingate, bal baba leader na bangote.
Mais laissez aussi la liberté à Moutonio à penser, n'est pas penser. Donc c'est comme ça. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Chris. Tokei Nandeko, Maman Louise, non. Oui, Big Show. Ouais. Force à vous tout le monde. Ah, force à vous, Maman Louise. Na lobby, et là, quoi, les qui a au papier, vraiment, ni c'est un utako kita, ou lobby que, ce qu'on comprend musique, bon, comprendre makambo, bon, lobate. Nga lobaka ke, ba gladiateur, pas biso ba golo, to za biso simple, quoi. Ba gladiateur, ba on mitwe, za la kabasi, ba chauffer, kuna ba ok, ba zo se pelate, ba zo si kapona papa ve makambo asali, pona nga e pa papa ve coup de chapeau. Papa ve asali sengela ki asala, apesi ba mission mususu force à vous, et ça on a ndenga mabete. Mutu nyonso ofinga papa ve force à vous. Mutu nyonso kolobia papa ve mabe force à vous. Biso mikoleza ka force à vous. Et tal biso te po alobi elor. Bino papa ve un an alinga ba polémique te. Alinga ne polémique te. Alobi linga loba. Bo loba na ndenge ba façon nyonso ko balola force à vous. On comprend? Donc toza awa toujours force à vous. Ah aza yuma force à vous. On comprend? Donc ni no ne tikali. Ngana okolo babwe e lokola nani ya Michel Abiso héritier mukolo moko batuna ke question na plateau o pona nini alinga kaloba pona batunya pona papa Hervé alobi ate na koloba komo na ete poye alinga kopesa ngai moi ba félicitation te so na tia affiche Alain Katanga donc alinga ko tia alinga ko pesa ngamba félicitation amata oto ndeni Alain Katanga apesi epé force à vous ngwana apesi yo félicitations alobi force à vous yango wana eza ngona ndenga mabete dona okoloba bwena ngina kata mutu nyonso ya koloba botonga papa Hervé azali uma eza boza la ba plateau la bino boloba papa Hervé alobi mabe force à vous mikolo ezaka ka force à vous oboyi mela javel ça mokili na yo bye. Ok, merci beaucoup Maman Louise, non force à vous tozolandaka ba opinion bandeko par rapport à émission oye kangi actualité boyo sali mokili na yo ouais faire rigolo très 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 fort. Bon, ndeko fongola miko ndeko la justice de Yana. Bonsoir. Bonsoir. Mbinga, boni. Ah, calme, bonio. Pepe les ali. Oh, penaba golo vampire. Na ninga na ulubaka na ko ilobelo muka ya muke bato ba comprendre papa Hervé o azalaka. Oh, penaba golo vampire bato bata mabiso yo bato ba rectifier non ko benga papa Hervé yuma. Papa Hervé na clan wengaza numéro 1 ya esprit o a grand. Ndeko la justice de Ndeko la justice pardon, bo limbisa vraiment tala ka ya la chroniqueur et chroniqueuse plutôt journaliste. To pesa na parole passer à Mati Faloba. Malène Kasanga so to ko yo kayo. Pas de souci, pas de souci, ouais. Tala ka journaliste Mati boy apesa mon opinion pour. Merci beaucoup. Merci beaucoup Big Show. Merci beaucoup Big Show, en tout cas panel ngango makasi et bonsoir na ban Gaulois nyonso baza na panel oyo, bonsoir la famille, bonsoir bandeko, on est ensemble chez la famille gauloise. Nga d'abord ça j'aimerais dire d'abord papa Hervé ngai ngasko pesingati ngagede to pesingati ka ba Gaulois apesi batu nyonso na ba gladiateur bato méchant na biso bato bana kanda mabe. Merci beaucoup la bino nyonso. Moi ça j'aimerais dire d'abord faire égale lelo à l'équipe émission ya Gauthier Sey ezaki ouverture ya chaîne ya Gauthier Sey. Tobi Gauthier Sey a soutenir papa Hervé partout à Zalaranaye et lo comme chez les Fungwamaki Faki Ferra Zalawana a fou la chaîne. Quoi d'autre? Appelle ça mon pépé. Papa va passer mon pépé. Tonnerre Gauthier Sey ezaki na 2000 abonnés avant émission, on attaque ba abonnés. Oui, à 2000 abonnés. Na minute on a 5000 abonnés déjà. À combien 6000? Beau s'abonner la chaîne à Gauthier Sey, beau s'abonner à Zamout à soutenir papa Hervé Makasi to s'abonner. Et en parlant de l'émission, sujet oyo ezo zoabiso a oza sujet ya papa Hervé a fouli mon pépé en désordre. Ça dit papa Hervé a fouli en désordre, a fouli n'importe qui, n'importe quoi. Ngai naza journaliste bande ko bolimbisa ngai lelo na opesa vie na ngate Big Show lobi tozana émission na Jazz Kavulu bo tala ngona Congo leader et puis na Gossi DRC tout ça émission na Jazz Kavulu na olinga na requérir ba propos na bino on na opesa ngolo bin émission là on a posé ka ba question
Papa Hervé atangi ba kombo o toyoki na ba kombo o ba Gaulois to sala la guerre na bango. Et la question que se pose c'est de savoir est-ce que Papa Hervé Faki appelle sa bango ou Pépé ou pas. Et puis tout le monde la bouche autorisée à héritier Watanabe. Ce qui botali en hôtel on peut savoir une information. Francis Dibaya na page nae a commis juste après l'émission, il a écrit pas de cesser le feu. Francis Dibaya qui est la bouche autorisée à héritier Watanabe a commis pas de cesser le feu. Il a écrit ça sur sa page. Réaction à Bino par rapport à les répliques il y a héritier Watanabe suite à l'émission à Ferregola. Et la question qu'on se pose, monsieur Balobi, Papa Hervé, tant moussou, alingache la fali na se, ouera na se, parce que ne bapi na ke ba visa, alingache la bango na se po, makamuna e fungwama. Bino Bolobi nini. Ngalo on a posé comme question en tant que journaliste. Non, on peut s'en avis n'angate. Na posé comme question Big Show en tant que journaliste. Est-ce que Papa Hervé a une émission en apo ache la fali na se, pour fungola enzela ba visa ou pas? Tout moni Francis Dibaya a réagir. Dibaya o azabu sotoze a wata. A commis pas de cesser le feu. Tout moni déjà nenge interprétation à faire là et talami na page ya héritier Watanabe to moni réponse na bon. To moni réponse à falité jusque là à faire été to moni ka héritier ba commis pas de cesser le feu. Bino ba Gaulois Bolobi nini. Ngana poser la question. Mkanga na olobaboy. Omoni ezate ke batu eloko baliba tchana kacha musique na biso Congo ke soki artiste moi leki na émission atanga kombo artiste mususu te non. Na sepena eloko papa va sali po alongona eloko wana mito batu. Ce n'est pas normal. Tant boke na banini ya ba association ba musicien ke non toza la ini boka balobango na munoko. Mais faire ego la pouvoir ata mobala papa. Eza lisumu te kotanga kombo ya artiste mususu na émission. Alobi te ke ba Gaulois ba kende concert alobi force à vous, force à toi, force à vous. Ils ont m'abêté. Si quand moni réaction a déjà héritier Watanabe qui a réagi, pas de cesser le feu. Parce que cela veut dire que héritier Watanabe n'aime pas un problème na faire un problème na été. Ami fundi. Sankara de kuta alobaki mabe pona Papa Hervé awa avant arena, akor arena. Et là on peut faire la sali à l'axie que oza motema mabe oza zoba. Malgré ça qui campagne de déstabilisation concerne nga mais talanga na pesi bino Fox nie Big Show Big Show eza langage mo codé Marlène Kazanga ya tika ba Gaulois ba réagir na question na tuni bango balobi ke Papa Hervé azoluka nzela visa efungwama yango acheli fali na se yango afuli yango apesi bango mupepe comme Kwado atombo si ba pigne na bango ezaki na cric ba Gaulois ba réagir nga na poser la question na pesa vie na ngate na poser la question en tant que journaliste. OK, la justice est bien maintenant on répond de tout allez na poser la question. Paulo nga na ko intervenir ka Big Show moni Papa Hervé ndenga zawana. Pour la question Marlène a posé. Répondre na côté maman Marlène naozonga wana. Omoni donc ba polémique ezalaka bato ba bénéfice na ngweza Papa Hervé ezala bato en solo polémique ezate to betaka ba musique bato na to yoka su bango te. Papa Hervé tango oleka na émission ya oleka na émission na boule de que héritier no tango kuba kombo te no codé ata nani azalaka adversaire na ngai azana ba idée wana te okinga na adversaire na ngai mais bango sikoyo bango bazana adversaire à Papa Hervé ti na vie privée Papa Hervé donc bazana eni ya Papa Hervé ozomona donc tant ba polémique ça les marabiso ba Gaulois to bénéfice na ngote mais bango ba bénéfice na ngotaka Papa Hervé azala li comme na muke panzani monde mobimba lelo borkese nyonso ba pexaki ba pexé ba fanatique na ba ke accord arena omoni retour to l'axe bon que ba Gaulois ba existe ka ba fan o baza réel baza virtuel te donc so na répondre maman Marlène Kasanga faire azane yu matenga ko je préfère mieux to zala kutu polémique te biso to ndo gagner bango so polémique ezate ba limo ndeti mwana ana ye aza adversaire ya ba Blana Mosaka aza adversaire ya ba Fabregas kutu Fabregas ko leke kutu na Kirsis donc biso to zana biso ngal mona Papa vaza kuna adversaire te po ya zano
na clan wenge aza numéro 1 donc aza mwana ya liboso ya clan wenge lelo o azo représenter wenge valablement donc so ba polémique eza ko exister ezala kutu perdre pour ne pas perdre ba bakenda tina molili na informer bino boy o gola vampire o lo bana bino akora rena ngeza annulé maman Marlène a une histoire wana la justice est dit yo répondre question pour linga pe répondre tout attendre la R qui est bientôt 0 heure donc ngapona ngai ke ata ba komi kuna ba on a besoin ba lèche bot ba faut ba sala bon plan ba lia on s'en fout de ça biso tozana papa Hervé soit tira date biso to ba billet toke mo bondo on s'en fout ba kinganya na ba leki o mate ba nga ba zo mpepe ya elobi ata tout à l'heure ya lobi ka force à vous alobi te ke biso ba gola to ke ninga ko jamais na kenda donc yo lo na ngana OK merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Ok. Ni peut savoir réponse. Ok, na malembe. Bon, bonsoir, Yambiji. Bonsoir. Donc, on a pas par rapport à l'émission à Lelo. Personne n'a réponse sur question là, journaliste malin qui s'en a posé. Bon, question à l'objet, on est ça que les padres à Katinde Basinga au Bordien Belaye. Bien de comprendre la moitié. À mon avis, que Richard Odien Belaye, oui, rapport Odien Belaye, Katinde Basinga wana. Yo mon avis que parti d'Iba Lobini. Tauti Kamando qui te pose nani. À mon avis que fait la Kati Singa. Moi pas Odien Belaye sauté. Fait la comprendre, parce que pas comprendre le côté. Fait comprendre que Richard Odien Belaye a profité de la polémique wana et fou la iso benda. Oui, rapport profiter de la polémique wana. Et on faut faire la Kati Bamba moko. Alors moi, c'est qu'on a couf. A beti bangolo likolo. Pourquoi beti bangolo kwana? Parce que batutu babandaki cause la émission parce que baby ke dai goche se ya so la bango. So baby la émission iko pesa bango ba matière. So ndenge babandaki cause la ngo ba moni ngo siko le contraire. Parce que baby ka ke dote mando ke ko beta man désordre siko mambo tu bandako zela. Mais mon frère, mais papa Hervé a concert à Lubumbashi. Toraki abwaki mbwakela tangu héritier alekaki na émission à s'attaquer na bagolwa a fingi bagolwa papa Hervé na Lubumbashi ayembi o fingi bagolwa éliminé voilà siko esika wana siko le pote yo mona ke note héritier comprendre ka ba biezo te kamati yo mona to chaka kamu pepe kaka o chaka kamu pepe kota le padre apesi makambo so faire ça ko ba ka te sona tindika pecho boy na apesi makambo yo mona kati bango alongo le ba singana bo diembe diembela wana za mama na prise a beti bango mvutima c'est le la minute yo batwala ba ki kanda nenge eloko na pisa yo la sali ba bisala ba ki kanda balinga kite le pata bete loko wana ba continuer ka guerre wana po nyebenda bango ba nyongi ya omoni ba edo kisi bango mitu. Oui, Big Show. Big Show, je veux dire une chose au Gaulois. Papa Hervé a sa maman esprit. Bon sous-estimé était. Frère Gaulois a sa maman esprit. Tant à ça premier soin. Na 2011-2012. Toi, maman, frère Gaulois loba. Frère Gaulois a sa maman na yanke. Maman, donc ça dit, maman na n'habite na loba on nini. Maman na noko. Maman na noko ya osana te. Toi, premier soin. Nenge sala marabosa ba retour et pesa. Donc to sous-estimé faire égolaté. Et puis l'émission morale est capable bimboma aloba bi ke ngai muto alinga ngate na sala rassemblant na ye. Tam so sali semblant. Abi muto alinga ngate et puis alobi l'émission que na kenaki na ambassade ya Londres na kuti ba lettre. Ba dossier ba koma ba lettre déjà pour ba annuler visa na biso. En tout cas, nabi ke baglator bazaya rotombo kala minute yo. Baglator boza la poser. Fait go za maman esprit maman na noko ayu mate aloba pa pimboma. Muta lingara ete asala rassemblant na ye. Donc mamba lobi une émission atangi bango pesa bango ba grosse force. Na minute a kangi actualité. Ata Francis Dibaya batindi pa wata. Akoma oya komi. Fait go la a calculé wata te fait gola zo wata neti gigola o akufa pe ya son neti parce que fait gola fana ndaka wata azo wata neti gigola leki na ye oui afin ndaka fait gola za nazo femme fait gola za le premier musicien ya wenge azo mukanda fait gola zo mukanda avant Weranson
Frère Ego azo mukanda avant JB Mpiana. Frère Ego attend à Kenara Londres. Maman Silia limbisanga maman na biso avec tout le respect que je lui dois limbisanga maman na biso. Frère Ego attend à Kenara Londres azora moi si à anglaise. Bobi Frère Ego la alobaka anglais qui toko pour azora moi si à anglaise. Ayebi anglais afana anglais na wenge musique à 4 fois je dis bien 4 fois 4 bango nyos na ba jibe mutozo mukanda muto liboso na poto c'est Frère Ego la Frère azo mukanda avant wera Frère azo mukanda avant jibe oui yo bien côté abig yo na moni mondo sika avant ngala big avant wera mais avant jibe na ebe avant JBP Frère Ego la azo mukanda avant wera na JB azo mukanda Frère Ego la tonga azu mukanda azongi Congo amemela mampata ba super wax na ma campagne ake opesa mampata ba super ala kisi vie na ye dok vie na zu dok yangoyo wana wera ah bon venir ozu mukanda Frère Ego azo mukanda avant JB na wera azo mukanda va bango nyonso Frère Ego la somba lopangu avant ba mise nyonso ya wenge a part JB na wera ozu ba mise otu ba esi mawana Frère Ego la somba lopangu avant bango nyonso na kitambo ateka yango tong basale marquis a sacrifier lopangu na e ateka lopangu na e pour le marquis etambola pour le marquis exister. Vous comprenez? Donc, Frère Ego aza prêtre. Et puis, nous avons dit vie la biso kufa nani. Mwana bandal nani. Vie so bandal la kufa bo ebo elenga la wasenga kipuli. Baloba na ngai Fally Ipupa wasenga kipuni amema Fally ake kosala test pas faire wana faire ofa na bandana na sumbi ofuta na sumbi Fally asala test et pas faire na tunnel ayemba nzembo ya Vita Imana na tunnel veut wasenga kipuni personne oui mais na zo ba no vérité Zela Fally asala test et pas faire wapi oui na sumbi na bandal na sumbi tunnel oui mutamemaye bana sumbi be makam nazoloba mutamemaye c'est vieux wasenga kipuni pe à son âme vie la biso à bandal oui amema Fally pas faire à l'époque faire chef d'orchestre na wenge amema Fally pas faire sala test pas Fally na tunnel ayemba nzemba Vita Imana et quand il a fini chanter la chanson Frère Ego la savie wasenga vient na okinzembo mais lobi na répétition de la forêt ayokaye et tangu lobi wasenga kipuni ayana Fally na répétition wera yoka Fally wera n'était pas convaincu de wera abwa kisa Fally donc Frère azali précurseur ya makambu ebele mutali boso aza mukanda na wenge avant batu nyonso kuta à l'époque Fally azobeta na Swede ya Sele Kibinda Frère azade na dok afanda na dok na ndaku mukanda Frère azo mukanda avant wera avant JB ndenga mabete na fingi ve na biso wera te avec tout le respect je dois wera son azaya na ngai kulutu na ngana ko finga et jamais na fingi ete ezaka vérité na zoloba. Donc Frère Ego la aza mwana wenge ayebi 12 Frère Ego la ayebi kosala semblant na mutu o alingaka ete na yebi ke bagdator baza na kanda makasi par rapport à propos au Frère Ego la tenir une émission mais tam sous ezali hypocrisie bo silikana binote ils ont hypocrisie au comprendre ils ont hypocrisie et puis voilà. En tout cas, Marlène Kasanga, merci beaucoup. En tout cas, Nazit, Batebele va comprendre. Après, on va nous battre, va continuer à moutou. Nous avons Fally pour partir, c'est bongo. À ça la test, pas faire na tinel na sumbi. Na sumbi, bana sumbi, il son obeta, bana sumbi. C'est très fort. Oui. Na habité, ce qui n'a pas le Kamaroloba, la question Marlène Kasanga posaki. Champion gauche, on va le Kamaroloba. Ouais, salut tout le monde, salut Marlène Kasanga. Bonsoir. Voilà, champion gauche depuis Canada. Dans l'émission, tu as kotoma wana CG Bondobe. Voilà les chefs. Merci.
Vous comprenez? Et puis, na bakisi susu, mon nom a un grandeur esprit mobwe, ce qui azaki était, l'artiste moussou na place ne ba concert wa beta rale beta mate. Il y a contenant na ye moko. Mon esprit o émission o comprendre que ba te belé o ba diembelaka. Parce que la minute faire comme business. Toucher kaka maram nomba moko et booster. Akati siko ba souciati wana énergie robon akati bango et puis on comprend est-ce que adversaire a blana a rokangote adversaire a blana linaka ke kendi kaka. C'est qui l'adversaire de Blana? C'est qui l'adversaire de Blana? C'est qui? Papa Dibayat. Richard Watanabe. Ah, ok. Kassit. Les Arabiens Blana après quand génération comme ta maman on a Fabregas après Blana. Après, la Bagola. Bichona so pape va makambo. Lelo mwana na sengo, moral ya bien. Tene on lobi bona comprendre po yo la côté mona CG Eliot donc mondo balobi ni ya sopa matière. Voilà les chefs. Ana grandeur d'esprit. Ce que ça va mission sous la place na ye, mais babeta même bandoule wana te. Ah, ok. C'était très profond, oui. Et puis, faire à lobby, l'émission Anna Gauthier Sey. À lobby que, et ça n'arrive pas si, avec un concert avec une partie de son orchestre. Et moi, soit Tali Sima, directeur artistique Marc Aouza Zate, et ça n'arrive pas si. Mais il fait un effort de reproduire ce qu'il a répété à Kinshasa, à reproduire en mot sur scène. Bato Bazaki n'a encore arrêté, n'a bon qui concert. C'est vrai que faire Mataki n'a moins retard, Isaki moins des organisations et producteurs nabiso, mais concert il est kana qui toko. Faire egola, bo sous-estimé était, à lobby, aza mwana wenge, aebi 12, et puis aebi kosala, et puis ngai, nao c'est pas na phrase aloba papa pimboma, aebi kosala semblant la mutalinga kaete, aebi kosala semblant. Mais la question que batebele bazo poser, na zino wa page ba warrior. Balobi faire egola, acheli fali na se, po azo linga, azo ba visa. C'est que moi je demande de Gaulois, est-ce qu'il solo ou pas? Non, acheli na se, il n'a compris. Voilà. Oh, mais papa, je peux aussi. Je suis Gaulois, répondez non. Je suis Gaulois, répondez. Ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Yaya. Bonsoir Yaya. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Avant on a répondu na lingi na bakisana no lokomoko ser na biso Marlène Kasanga bosanaki. Papa Hervé a déclaré qu'il va na wera na mukanda na ye. Ya na liga kolobango tira bomba keloko wana e obimisi yango yenda déclaré qu'il va na wera na bomba keloko wana par respect na bomba kiango par respect ya par respect na bomba kiango sikoyo na kenanu na opinion na ngai pour la émission et puis je vais répondre à la question de notre sœur qu'on respecte bien. C'est là a déclaré Gibana wana pourquoi parce que azaki mutali boso azaki mukanda. Boso ya kozwa mukanda. We na balaki nanu na mukanda te. Merci. Na bomba keloko wana. Maintenant moi je voulais dire bagolo nyonso peut-être baza fâché pour na émission Papa Hervé Asali Lelo, ba comprendre ndete. Bomoni niveau Papa Hervé a commis Lelo, il faut azalaka bongo. Je vous donne l'exemple à Mutakala. Botala émission Mutakala uti osala. Golo ata bozala na ko se pesa Marlène Kasanga, azana biso na mina live atba cadeau et ça le fait bien. Nabi ya bozala kanda bo se pesa Marlène Kasanga ça la bien. Lobi to ale biso spécial na Jessica Vulu, on ngana zo ba avi na bino pona beta ngolo émission. Avi na nga yango Mutakala na niveau na ye na ki impolitesse o azalaka nango. Azuba journaliste belé atie bango wana sali émission à qui impolitesse. Mais pona nini biso ba golo to kolinga pe Papa Hervé a sala émission à bongo. Moi je vous dis ceux qui Papa Hervé a sala qui émission ya ko boudé bande kona nyoso wana elinga ki e kitisae. Papa Hervé a outi déjà ko beta concert à monene.
Azan a besoin de polémique T. Et puis, il nous a pas interdit, nous les Gaulois, pour ça, la Makamona Bisso. Bisso, to continuer la guerre, na Merci, Bisso. merci, 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 merci. Merci. Bravo. En tout cas, merci beaucoup. Donc, nous allons continuer, na esprit na Bisso, to continuer na ngo. Guerre, dans. Mais Papa Hervé, lui, il n'est pas obligé de le faire. Parce que Mikolo Yendaza na makambo, Yendaza na flambeau. Ce qui a pesi mo pepe, et pas abato mo susu, baza na ba conseil ba obeta. Donc, balinga iba sepe la makasi. Na Mikolo baza akolela. Donc, nous les Gaulois, nous devons être fiers de notre Papa Hervé. Il est tellement mature, il est très intelligent. Donc, il n'a pas besoin de partager l'oko azanango Mikolo. C'est très, na lundi émission, je me suis dit, waouh! Je suis fier d'être Gaulois. Donc, je suis devant un artiste intellectuel. Je suis devant un artiste intelligent. Papa Hervé, il est tellement intelligent. Maintenant, moi, je vous dis ceci. Gaulois, nous sommes silika. Papa Hervé, ceux qui a l'écart qui n'a émission, attends ceux qui attendent qui va comme on a bangoté. Attendez qui attendent, balingi qui va fingaye. Balingi qui va sala ba émission, Voilà. Merci. Merci, Aya. Il faut tous à la content. Papa Hervé, il a les flambeaux. Papa Hervé, il est l'unité des mesures. Azan a besoin de polémique T. Héritier Azan à niveau Bablana Moussara. Ce qui Papa Hervé a l'équipe émission a boudé, a pessié Makambo. C'est ce que les Gaulois ne comprennent pas. Il faut tous à la, na esprit à comprendre Makambo Mbala Moko. Tu vois? Na côté wana ya Fanny soki aleki na ba émission ndenge ya budaka Papa Hervé ya mona kango esengo mais Papa Hervé atangi kombo na epona koyebisa yo za mwana muke ngana calculaka yo te. Donc ça montre la grandeur. Oui. Nous on nous a toujours dit si quelqu'un est inférieur à toi, tu ne dois pas suivre ce qu'il fait. C'est ça, c'est ce que Papa Hervé a fait. Donc, lui, il est supérieur. Si quelqu'un est inférieur à toi, tu peux pas, parce qu'au moins, tu peux pas le calculer. Il est inférieur à toi. Aolinga akitisa yo na scène à niveau ouais. C'est ça. Oui. Parce que ce sont les armes des faibles. Ouais, bango nyonso basataka na Papa Hervé. Bango nyonso bayebi bien que Papa Hervé a esprit koleka bango. Soki alingi asala émission lokola première semaine à deuxième semaine, ko sala ngwata 10. Papa Hervé azalaka esprit ko sakana te. Mais aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Papa Hervé. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a plus besoin de polémiques. Parce que Biloko déjà au ça les a vraiment monné. Même moi je demande aux Gaulois qui sont fâchés, ne vous fâchez pas mes frères. Guerre na biso et silité. Rando na biso zo continuer parce que biso neto sala ka rando na ba mission wana. Papa Hervé sala ka rando na bangote. Donc nous sommes spécial. Ba musicien balata ka bilamba ba eko répondre biso ba Gaulois. Donc bino ba Gaulois dit que malgré ba propos à Papa Hervé etali binoté bino pas laisser le référendum de Mutakala tikali mutakala deux fois tikali deux fois. Donc ça nous regarde pas. Moi je suis juste content que mon artiste n'a pas besoin de s'intéresser na batwa senaye. En tout cas moi c'est ça ma contribution. En tout cas merci beaucoup. Je demande aux Gaulois, il ne faut pas vous fâcher, soyez fiers de notre Papa Hervé, il est très intelligent. Donc na minute oyo eza ya kobeba soki bomona ki ndenge ba siliki pona émission oyo bolinga ibo sepela. Donc ils ont ndenge ba mona ki Gauthier c'est na Papa Hervé bazalaki na ba télé ba lobi lelo tozui matière sikoyo bazui matière te ba komi ofinga Papa Hervé a oleki la bango boule. Merci beaucoup de contribution. Merci Gaulois, merci. Ngai nazanga na kitana ngana mama. Toi kita tino kwa timba après 25 sur 20 après yo. Ngai tourna ngate Big Show pe. Oui. Soit il y a un peu ça hier. Qu'est-ce s'appelle manquer au Kelo? Il y a un peu ça là. Qu'est-ce s'appelle manquer le bateau au Kao? Ouais, bonsoir, mbote na tout le monde. Bonsoir Yaya. Bonsoir. Na armée gladiateur. Gladiateur, bata mabe, boyara mabe, bozala kanda, gladiateur basiliki. Ngana qui direct. Ndé bat bazolo baké non soi-disant ces mecs là déjà faut boire bara tant va bien avec 12 malins. Tant va bien mutaza malin, il faut se faire trop attention avec ces personnes là. Azam malin
azana mayele moko boye autant mususu awsala likambo bato bamona una ndenge na ba mais ka modérateur bosala musala ya la finlandaise Hervé Log banani bosala musala ye moko Alain Kasanga to papa Hervé bokatolier papa ngata bafingi biso kofinga ezaka bonjour na bonsoir to mesana nango c'est bon bagolo bosala bamodo bosala musala loba na 13 appels manqués. Donc voilà, comment on a 13 appels manqués? Ouais, 13 appels manqués. C'est pas possible. Ouais. 13 appels manqués. Et voilà 13 appels manqués. Maman Marlène, omoni Ferregola, ngana koma fan n'était qu'à l'élo, Ferregola tango azaki non na wenge. Ngana banda biso tono getale parce que tabagi na wenge kuna et pas vena biso ntsone nkulu tumi kungu. To bande faire azaki na ba fan na ye. Bato ba yende po bata la faire. Bili pas azaki na ba oya ye. C'est le pas azaki na ba oya ye. Mais pour na émission ndenga tangi ba komona bango mais sko na biti congolais so tolinga nini. Nani ndeko na biso ya bumbu. Ngana tanga communauté pour na ninga fula ite. Ndeko na biso bumbu albarage no. Ya Jésus soka yena be mission na soka na likambo. Mwana kitambo te bumbu nde. Kitambo apa mwana bumbu ngana bishe bango très bien. Pardon. Kitambo ya watu. Ala exception da una bona kitambo izate. Donc bref, ndenga zawana ndenge ndeko mwande koloba awa akati nde basinga wana o badembile la kai wana. Pour les montrer que pona kolaksa bon que non ngana zaka na problème na bino te. Na sala ka musana nga ndenge sengeli. Et puis apesi force na bango nyos tout na misala ba osala yangwani loka malamu entre frères ezalaka bon atato na ba cas différents mais tant yo sali kamona il faut na soutenir yo nako tinda ta musuba nanga ba na bango te mais ngata musu la kine mission na pesi ka force à événement na ele ka bien tout ça babengi papa Hervé porter parole très waneza aza grand esprit aza muta maman esprit a kosakanate pondeko na bisa bumbu l'émission et ça là on a papa sango ba tout na papa sango essaie que non Ferregola aza vie na ona nzoto aza vie na musique il y a comme vie na ndenge nini ya azobo ya titre wana que faire aza vie na yi bozo mon appelle mutaza esprit faible mutaza grand frère no do ngo comme ça âge moko na yo usata comme aleki non tika la grand frère et puis la génération baza c'est lui les grands frères ya bango nyos tout donc azana droit ya kopesa bango force ndenga li poende ya yene mutasimi bato ya commandement mutala ksantela na mututu parce que tant ya zalaki bango to baza to yebaki bango te bando ko exister te il ne faut pas oublier mutali boso azwa dok na wenge c'est ferré azwa dok ava wera ya na biso wera kulutu na biso wera azwa dok ava kulutu na biso jibe mutali boso dok na wenge c'est wera même bana wera ndeko moko taloba tango bana mutaparena bango po bakende bazo mikana ba poto eza fait bona mutali solo alanga na lingi robeta ngote oui tokende kuna te vena biso kulutu ni kungu azana ntembo moko ayemba na témoignage aloba ko fingeza mandoki ya ba faible mais malheureusement minduka ba faible ngo yemoko mtazana ngo parce que tinda Sankara finga bato biso to mona Sankara zo finga bato via zo filmer et longa vie bima na parapluie donc à partir à wana ndinga ce qu'on a l'attaque mutema ba vers wera parce que ça la ka semblant ya ko sala ke non ya ibara makamati yem tatinda la commanditaire et puis ndeko na biso bumbu aloba na biso ke non tibo mona ka Sankara wana vie mutatinda ka héritier lobango et puis héritier landa wera na mulangi na boîte héritier tiela wera libaya héritier na générique de mon abo sentite nango animateur na ayembi ou ayemba wata melisi papa biberon alati papa cache couche place wana bomona ngote nyonso na bomona ngote donc ce qui fait quel appel manqué cité pour te passer la sous parole Vincent pas dans la Vincent Kweta donc pour na cité nanga ba gladiateur ba gaulois bo silicate bo mona ngo gravité ye mo ka ibilo ka zo sala aza malin aza na mayele moko bo obiso to go tam biso to mona mabe me ya ibilo ko sala ils ont objectif na kati ya boy na indi bato ba diembela ali ino kabola ba c'est simple à comprendre. Merci beaucoup. Nani. La manifestation. Ah, non, quoi, Timbal, vous faites ça, le bagage. Voilà. Bazos na relancé, ouais. Na chao pilipili na munoko. Non, madame, tout ma live, no te bicho, ok. Vincent, na chao pilipili na munoko.
Ngabe ana ina loba boza botika ngalo. Zela. Tela Karina kuti bato Versa na cho pilipili na munoko. Ona kuti badna sai. Ngana loba. Versa na cho pilipili na munoko. Versa na cho pilipili na munoko. Ni ne boni na obanga. You know obanga. Versa na cho pilipili na munoko. Tu veux? Pesa ngo kulutu. Na lobi nga peza nde na zaboy papier venenga sali nini wana tangi bakomba ba musicien na ntuka nga pe ala gladiateur na sepeli te papier velamba. Mama Nala kanye micro. Bo fungola Versa. Bo fungola Versa pardon. Bo fungola Versa te Karine mtalo ba Karine. Te bo fungola Versa, bo fungola Versa. Ngai peza Karine mtalo ba Versa te. Karine Marlène yo cha komba na zoloba Karine moke mama langa na kanga micro Karine cho pilipili na munoko na azo kanga micro bembe na kufa na lo ya muto kanga micro azate oza panel na bino muto kanga micro ate baza boy papier velambo lia na photo no check ya papa Zai kwele na Non, c'est bon, c'est quand même bon. Bon, fungola micro ko bon fungola micro na kanye micro ko. Big show na kanga micro bembe na kufa o kanga. Big show bon fungola ba modo bon fungola Karine micro pardon. Voilà. Bakitisi. Te, bon pardon, bon matisae, azolo ba bien, bon matisae ko pardon. Pardon, bon matisa Karine ko pardon. Je vous en supplie, bon matisa Karine pardon. Azolo ba bien, bon matisae pe sa vina, aza gladiateur, bon matisae. Bon matisae pardon. Moi, comment finir bon bien te? Dosé, bon matisae, pardon. Bon matisae, s'il vous plaît, dosé, bon matisae. Parce que non, on n'est pas bloqué, non, on n'est même pas la ligne, on n'est pas bloqué. Donc, côté kuna, balobi que papa va comme porte-parole, papa Hervé abondeli pour appeler ba visa, yango tiena c'est abondeli. Nga poser la question que journaliste, avina bino za nini? Non, pas tig baloba to. Ngama tanti mareli misa ngama na denga elo sona comprendre na répondre ate. Tu vois, so dana comprendre elo na répondre ate. Ça ne sert à rien à répondre bon. En fait, ngama loba boy. Omuni ndoki na uto loba na panela na BDSL. Omuni par exemple ndoki. So na nzala osengi ndoki elo olia. Ibi sala a pesa yo. Mais ya olia na estoma na singa nzala na yo na musuni na molimo ali okei. Mon musique Ferré aza leader d'opinion. Tabalo ba leader d'opinion, alobela ngote fanatique mo ya leader d'opinion. C'est Ferré qui est leader d'opinion. C'est-à-dire Ferré muta okumba biso. Vous avez pas biso to okumba Ferré te. Je pense que vous comprenez en fait. Oui. Ferré muta okumba biso. Déjà mambo ya ndenge fera solo libongo na warrior na golwa na kinini bakomwana tututu wana na nito sigéreni et comme il émission papa Hervé voilà actualité voilà warrior na micho alwa mutu mo ba ebise ba sale délivrance ba ebise yo te livrer na kisi mo sino chaki yo mais malgré ba délivrer mais accompagne ba délivrer ma ligne ka utika mo sangote azane ga wana ça dit les mêmes warriors ebisa biso na panel yi alba fera mutema mabe ba modo big show penda baza matata oh na kanga su miko ba modo big show baza matata ba modo na biso baza matata oh la finlandaise big show na kiti na moni ba makima ba Yaya Loba pardon Yaya Loba ozo ba bien Yaya Loba pardon pardon. Ça dit, ceux qui déjà warrior à comprendre na ending ya zolo ba qui va comprendre que faire all nga buto la bango actualité. Mais malgré ça, qui warrior te Francine Libaya a posté. Na talinga te bango nyonso na osangisa bango bazala ba warrior bo français za na za warrior bo za speaker des alate. Bango nyonso ba aboza speaker des alate. Présent na bango yo za warrior.
En tout cas. Ça dit va comprendre, soit disant va comprendre. En même temps, va faire asengi ba pardon. Mais na nicho page mon côté Facebook, mon côté. Ezala ya golo za wa o wa lo bela mamususu. Bango tu ba lo bela ga mambo. Ya nini o. Ya ona lo bana nicho mutana kanda kolega falina wera azati. Do bazana kanda fere mambo fere sali bango. Muto a musicien, muto a timba a comprendre mambo fere sali bango. Vous comprenez? Biso de comprendre en côté. Après tout, on juge Gaulois mort. Ata Gaulois au hasard d'accord. Faire à sali baronini. Faire à sali baronini. Mais n'a ni chona non. Mais toi le soni. Les padres. Ah mais oui. Mais c'est ça. N'a ni cho big. Ato moni Gaulois tombo qui m'a papa Hervé. Au moni warrior tombo qui tika on ils ont contribué kaka na boum actualité ba master c'est tout. Ba ninga c'est tout. Vous comprenez? Mon petit on qui n'est qui débrouille. Même ni cho warrior otomboga, Gaulois otomboga, mais importer ça qui est tout de la faire et tout le bateau moussouté. C'est ça qui est important. Vous comprenez? Merci. Big Show. Soli bien. Merci beaucoup. Vincent, à vous la parole. Bonsoir. Bonsoir Yaya, bonsoir Vincent. Asepeli na komamba lobby. Bonsoir. Francis Diba a tient la page na ya commis pas de cesser le feu. Yo lobby nini. Na répondre aux questions. Francis Diba a la bouche autorisée à hériter Wata. Non, église nini o bomona ke ba sambela ba dore sata. Papa Zola lisa live. Église nini o ba dore bomona ke ba dore sata. Non, monate. Bonsoir. Papa, tu peux bonsoir. Toi, mbula makasi ebetsaka kake te me mbula moke yango ebetsaka kake. Silence affaire eleki na bato oyo bagangaganga batya makelele. Malgré nalandaki émission yango te mais bango bazoluka actualité baya na distraction. Pour aboma actualité na bango yango ayaki ko répondre bango bongo. Zangisa bango maloba. Papa Vincent, macha ma volume mais ko ngama to esala bien ti. Ah posa mto ba mama kasi. Non, bona butu ko ganga batu muso balali déjà. Aza portugais, aloba portugais. Big Show na silisa kazi. Bon, papa Vincent, yo kitana nous tika biso po oza live le fogine bongi na mo. Ouais. Big Show. Big Show. Zela pardon. OK. Tonton Serge Loba tozo kayo. Oui, en tout cas, bonsoir à tout le monde. Ouais, bonsoir. Merci pour la parole. La présence de Marlène Kassanga. Vraiment, merci. Oui, chérie, moi, bonsoir, Yaya. Moi, 16 ans. Bonsoir, Yaya. Baba, manga 50 ans, bon côté, qu'on a appelé ça 50 ans. Malheureusement, il m'a raté la Facebook. Donc, en bref, quand on est là bas, on a compris quitter, on a live, na bango kaka, et il y a tout ça, na bango. Bazana ko réclamer que non, c'est comme si actualité mokwezate concert na biso oyo, c'est comme si Fanjoka Kamutazo sala, nous on ne fait rien. Et nous on réseau là qui s'était que ma concert réseau ya kobeta. Mais c'est comme si quoi ni nango boye. C'est comme si bande koluka. OK, c'est nanga ni nango Big Show. Modérateur, kita Karim Mokete s'il vous plaît. Big Show, mon nango zo kitanga Big Show. Botika Karim, pardon. Botika Karim, modérateur no ana ko finge ma bezo kitselanga ni nango. Ko finga te aya tozana famille ko finga te Karim. Donc non, le makab nanga yo au kitselanga ni nango. C'est comme si on bandait qu'on a actualisé. Il va m'en Karim Moki. Karim, un instant, au Robano. Notre grande surprise,
tokomona papa Hervé. Alors émission oyo nazomona on a dévolé côté apesi bambote encourager apesi force na batuana en tout cas kitoko mais na sepeli kaka te ndenga zonga kilisusu na makambo wao soki pe balobani ni sope o combattre tout